Ça va? Vous allez bien? Voilà, wabino mama ili anitu. Video to bande ko sala. Ekataki. Cameraman na ngai. Botika kaka. Video ekataki. Noko video ekataki na sali ni na bina continue to ke na moti na suka. Pona ibo bando ngo mama nitu esila kitendeli ni. Mama nitu. Il faut na sa penza ko lamba na cheblo ko na mesa pa penza cheblo ko na mesa. Voilà, biloko to lamba ki yango. Pona na cheblo suka bonke. Ndunda na biso yango yo bomoni legume na biso. Yango biloko to uti ko lamba. Yango wana ndenge na biso ndenge na biso bino makemba mwa makemba yango na moto na ngonso na finiki yango po eza pimbo ya makasa mbisi na biso yango oyo omoni mbisi na biso yango oyo ebeli vraiment bien kitoko mbisi na biso yango wana bakolia yango vraiment très bien ba mama o deuxième mama na bino tokomaki na étape ya kosala viande. Dans la baki que viande toujours mai ya moto bomoni viande yango tiango mai ya moto et baby na moto et le ngoli kaka salité parce que viande azala na salité mingi hein bomoni c'est tout ngulu na salité makasi na bongo sa biloko na biso ya assaisonnement on osala ngulu oyo biloko ebonga kaka longa na moto bato bali parce que on osala cube hein nozo tout atanga busi na ngana ai na tepena cube na kati aussi na tout atanga aussi na ai on a fait la viande tout ça la viande na biso viande oyo ezaka nango pete ou mena te nango be hein ça cube na kati ya viande yango na bomoni mai ya moto hein bomoni na sopa ki mai ya moto siko to changer yango mai pour toi assaisonner viande oyo mais avant tout ça nazana kwa assaisonner nini nazana ko bongisa biloko na osala bomoni yango tangawisi ai plus que magie pardon tangawisi ai na ki magie on a fait la bonne viande makelele cuisine za bongo kisha sana ko to oye haleluya amen utakuna kwa oye manzao wisa sipo kwa kongolesa bongo te mo eto mesana sasa ni bongo na chepe mwa mungwa nakati ya biloko na nga chepe mungwa na continue tout yango nazana ai natanga usi déjà ya pasi basala déjà boyebi tosoma ko biso nyonso na bino basala biloko déjà pa basir lanka mais nga nakina posa osala oyo te nakina posa nsala yanga mwa naturel yanga moko mpenza ya fait maison on a pita posa na ai maman Denise Tshisekedi d'accord oui oh ta maman Denise voilà attention de côté bon pour avancer dans mon salade qu'est-ce que je fais je vais le la main à mon panzi je le la main à mon panzi ni na ma chaka pour la moto na ngwe bela te ziki moto apesa nga mo apesa nga kaka na ngwe bele voilà biso ba sa ko ntafu osa na ntafu te sho segini no ati c'est la malaise chérie seki biso ba sa ko ntafu te chérie chérie so ko mo tsata ntafu tona mpaya moko chérie ali de mpaya ali de ngade ngale ntafu ebe ouais ça sous moi de mon gata bolé mon père ça est ça ça va au bago la mais faut que tu colla mon hein tu colles ça fou tu colles en haut au moins qui fait ça pour monter na to bagi ngana bien te faire ensemble tu colles ça fou là voilà ça fou na ya mo le chango mon na chemo na safu oh biso ba Congo biso ba Congo biso ba embadi bati tila ngala sela ba biso bele na embadi na nga wana ko za ne kuna le so ba embadi
Allez. Ça fait la main à moi. Non, c'est la tout à l'heure. Pas dans les côtes à moi, chérie. Je sais pas comment tu me sens moi le câble, eh? On me tient bon, que ça, ça fout bon. Il va y aller bon. Na ça, non, ah. Bon, tu continues à faire ça, la biseau, hein, bah, maman. Viande. Chacun remet à moto. Il faut sur la viande. Maman à moto. Bien, moi, mon nez. On dit, bon, c'est mais tant que tu mets à moto, le mot déjà, goût. Ah, maman, goût, il y a un look. Goût, il y a un gâteau avec épices, on a dit. C'est comme ça que tu checkes en moto. Tu vois comment on a qu'à Zambino. Comment on a qualité haute. Il faut que tu aies le colia. Il faut que tu aies le bon. Il faut que tu aies le bon. Tu checkes en moto. Bon, on a qui bon. Ah, tu n'as pas besoin de moto. Ah. Il faut que tu aies la viande. Bon, on a différence. Il y a maï, on a les bossons, on a maï, on a différence. On a fait que maï en moto. On a fait que check que maï est toka qui peut nous toka. Sucre la viande, maman. Sucre la viande. Et donc, il m'a échangé. Chez moi, il m'a échangé. Oui. Et ça était long. Viande, le sol est comme propre. Voilà. Viande est comme propre. Voilà. Maintenant, c'est agréable. Tout est bien pour nous rouler. Moi, il est comme propre. Bah, maman, pour moi, maï ça nini ekomi propre pour na sukoli viande na ngala maï ya moto na sukoli nango viande na ngai gumo ekolonga awa eza te bu eza nango voilà yango voilà ko viande na ngala maï ya moto sukola viande na maï ya moto surtout ngulu asakanaka te ngulu azalaka mwa malade na ye ebele kala mwa makambo mabe mingi ngulu donc faut kosala malamu sikoyo eza minene mingi nakodivise yango mpe oyo aza mokuwa nakoki mpe kosala ye kaka boye bakolia ye boye na mesa so bakolia bakatika mwa ndambo namoni kotika ye kaka boye osala boye na mesa bakolia ye kokata mwa moke. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Nzungu na nga yango. Biloko na nga na tuti yango. Tangawusi ail plus cube. Cube magique. Voilà. Aïe, plus cube magique. Donc, oui, c'est aïe, c'est cube magique. Tomate poivre blanc. On tient la katia, viande nanga, comme ça. Comment tu peux faire de laurier? Tu laurier na kati ya viande, na kati ya nanga. Alors, viande nanga na kosala boye, bako servir ye na mesa. Tango papa bandolia baba no kate ndambu à partir à table. Il faut na changer nzungu. Na moni nzungu ataki azamuki. Voilà. Viande nanga yango. Na saison yango kande bomoni. Bomoni kande na sac yango. Voilà. Koti tangawisi, koti aye, koti cubo. Na tia yango na poivre blanc. Na likasa oto bengi fait de laurier. Na tia yango etoka. Toka nanu apoto ko kalinga yango. Eko umela te. Ya bela kambango vraiment. Au mela ta obela na inoki.
yaki misatu meloko na kala bapale bale biloko so bonga bolieka yango na oyo abombi aboyi mpe kolongola ye vite fait nalambi ye bonga kolia ya moto bombele na congélateur sans problème bombele na congélateur natyeka mwa mungwa mpo abeba na ye te akobeba mpe te lokola kozala congélé natie pe un peu de ça. Voilà. Ça serveur il y a bien. Voilà. Je l'ai voué. Un petit qui est. Un petit dans le congélateur. Quand on a mon père, mon coyer vite fait. Ah oui, ça caca. On sali. Et on tient dans le congélateur. Pendant que biloko ezotoka biambe azotoka na obabola safu mama fo kosala kasalaka mosala okosala sasa mosala kozwa na rapidité natie safu nasani babola safu sifukate babola safu ti safu yango na moto tiango mpe na moto na babola ngo ebela tozala moke viande na biso natiango mai te na assaisonne yango natiango na moto natiki yango boye na moto soki kaka etoki ebeli mpo na kosala nini na kokalinga yango bomona encore finition nango tout à l'heure. Alors bomoni viande natiaki mai te natiaki mai te na viande voilà yango moko ebandi kobota mai nango bomoni viande ebandi bota mai nango yango moko natiango mai te yango moko ezobota mai yango moko ezobota mai nango viande yango moko eza na mai nango ebimisi jus yame te a fontaine yame te moto ayeba makambo viande yango nde moto jus nango yango moko awa mpe ngai nazobabola kaka safu naza kobabola safu safu po biso bakongo so tozolia safu eza te tokoka bien tomoni safu so natiaki mungwa mwa mai mokie otiki yango evandi mokie posone ezwi mungwa bien okomi lokola kobabola kaka boye kotia nosu mai te boye kaka mungwa na lokola asakangi bongo osala kaka bien osala kaka boye moto wana ezobalusa kaka bomoni viande nde akomi bozelazela nana ndenge viande azobela mpo na kokalinga ye moni tala viande ndenge azobela awabimisa makila nasokolaki ye bomonaki bie bomoni ala moni abimisa makila elakisi aza mobesu moni oyo mindele baliaka seigneur maladi viande aza mobesu ale abayongi ekote mosusu voilà tangawisa koti ye bien koti ye bien voilà tangawisa koti ye bien koti ye bien voilà moni tangawisi yango koti ye bien cubor cube magie koti bien natie nanga mai te nafiniki esusu botaka mai ye moko ye moko azobota mai mpe naza kaka kobabola safu na nga nazobabola kaka safu voilà kala mingi te omona ntango na kokalinga viande na biso olesebela nde kotia biloko na mesa voilà viande na biso ezobela ezokende se na kobela kala mingi te kokalingama ebandi kolemba kitoko assaisonnement akoti bien kala mingi te viande na biso tozokalinga ye eki ngulo tokisi nano bien oassaisonne ye kitoko osisi assaisonnement akosani okalingi ye omoni ye voilà otikela yango sur temps viande ebela bien ngulu fa bela malamu et voilà viande nanga c'est bon viande nanga ebeli viande nanga ebeli ekozaka ya kokalinga vike naza déjà na biloko ya sauce na déjà na mbisi eya na sauce déjà c'est bon viande nanga nakoki kokalinga yango na servir yango kaka bakalinga
On a besoin de ça dans sauce. Voilà. Maintenant, il faut qu'on a toujours dans kikalungu ya bien. Il y a bien comme ça là. Kalungu a été fait. On est ça. Ce qu'on a dit biloko na yo, biloko no tseka na couleur olingi, ko zaka doré, e ko kanga mate. Kalungu ko kanga mate. Biloko ko kanga kalungu te. Okoka kibi biloko mo beli na te, nzoke se beli. Mais tellement que kalungu ça bien, quand on a biloko te, au moins on se douter. Est-ce qu'il beli te? Et voilà. Quand on a biloko na biso. Achète-moi une moitié, un peu d'huile là. Je viens de dans ça, on a beurre. Avec du beurre. Voilà. Du beurre. On a calme viande. Il y a beurre, hein? Du beurre. Voilà. Le beurre, on sait la viande. Ce côté vert, on a besoin de ça là, ce qui est né. La côté viande, voilà. Vous voyez que viande nanga et toki na ba goût, hein? Viande et toki vraiment na goût. Viande nanga et toki penza kotoka. Nenga zano koki même peu kolia. Elle est très bien assaisonnée. Le côté goût trop bien. Voilà. Faut bien assaisonner la viande. Hein? Si viande à porc, faut assaisonner au vraiment kitoko. Ils ont la goût, c'est bien bien. Ils ont agréable dans la bouche. Voilà. Si tu viens de la biso, et calme. Ils ont quoi pas ils ont quoi tabou à beurre. Na kati. Ils ont quoi tabou à beurre na kati viande. Pardon. Voilà. Et ça, il faut bien la débouiller en envoyer. Et quand on a fait pembe, faut ça ngulu, ngulu a fait pembe boué. Ce qu'on tient que les tomates, on a comme rouge. Mais ce qui était, on a acheté les tomates, à regarder la couleur rose. Regarder la couleur d'origine. Voilà, la tiki est bouée. À côté à côté de la beurre. À côté de la beurre, on a attends un peu. Même à côté de la beurre, il y a beurre. Mais là, assaisonné, bon, moi, on a tracé. La cobelle, la qui c'est assez plein, la viande elle est bien cuite. À ça, belle la haie. On a fait c'est qu'on a fait le beurre boué. On a fait ce on a fait la sauce oyo. Déjà, la goût, et bien la kati. On va faire la kati à viande, comme ça là. Voilà. Déjà bien épicé, sauf qu'on a du côté de la kati à viande. Donc, quand tu fais un moitié, vous avez des côtés, vous avez des côtés, vous avez assaisonnement, vous avez la kati à viande. Au fur et à mesure, nous allons tourner la sauce. Nous allons tourner la sauce. Yaba Zakari. Omoni, na ole mwasiko makasa. Makasa oyo na tulisa kiango hapo. Epesa pimbo. Na kati ya makemba, na kati ya mbala. Siko bato ba okele biloko bazaba. Ba embadi. Embadi tongo sa lituma boye. Embadi na lituma bakutane liwapi. Omoni, yango yo. Moni mbala na ngebeli kitoko. Mbala na ngebeli kitoko. Makemba nanga pareil.
makemba pareil. Mbala na ngai yango wana. Avec les makemba. Voilà. Quand on a que le côté yango na mesa bon on a sur la table. On va au fur et à mesure, on va tourner. Voilà, comme on est tourner yango. Beurre à l'eau sale comme on a eu là. Viande déjà à côté là. Ali va vous nanga oyo. Kota na kati ya viande nanga. Tanga usu wana lokota kunya cube. Kama ai. Lokota na viande. OK? Cuisine c'est la patience. Si on lit dans la Facebook ou Instagram. C'est pour y avoir cuisine c'est vraiment beaucoup de patience. Voilà, c'est pour yo bon on a na table. Voilà. Ça va forcer de lire un vin rouge. Un peu de vin pour la santé, hein. Ça c'est recommandé ça. Voilà, table nanga yangwana. Biloko nanga na uti olamba yango yo. Ninga na bisebino tout à l'heure. Voilà. Légumes nanga bomonaki, boketa na bandeti suka. Ana za na mwa piment. Viande nanga yango. Mbisi nanga yango wana. Makema nanga na mboma yango wana. Na mwa tsafu yango wana ndenge biso bakongo tosala nini toliaka biso bakongo tozanga tsafu te voilà bakongo tozanga tsafu te o so une tsafu eza faut tolia tsafu. Merci beaucoup na bino nyonso tout au bon dispositeur na bino pona otala maman Eliani tout to pe pona koka maman Eliani tapesino merci na bino nyonso tout ba abonné nanga surtout aux abonnés te et que zambala liboso kutana maman Eliani tout na osenga na o s'abonner. S'abonner à Eliane Nitou TV, préparons-nous pour le mariage. Eliane Nitou TV, préparons-nous pour le mariage. Bon, mon vient en ce qui vient de et cause la rouge thé. Parce que, frère, peine na sa la capoile, wana te ki kalungu wana. Et tira kaka, et là qu'on a couleur na ya original. Couleur d'origine et tira kaka, ndenge wana fausse na banzungu mo ya bien, ya kolambela bien pour bloko na yo, ezikate. Merci beaucoup. Na osenga na bino bokanisa bana nga na Congo bana nga baza na orphelinat le cœur d'une mère bokanisa nga bana nga bana posa ba matela ba pe na posa ya kolia kande na lobaka. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Eh maman Jenny mongai eh poumon je suis de cœur avec toi. Non comment to sara msembele poumon tele na sara ngamoko vila msembele za bwe le na ngamo poumon mankinga. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki. Tatanza mkalo saku na nzamba ni beshinel bana betu. Bye bye.